mbote lisubande ko balandia ko mo wapi ndenge te mesna ko kutana mikolo banso to la kakabino o ezamboka na biso Congo to ko lakisa bino la vraie information to ko pesa kabino pe ndenge ni mboka na biso ko kendaka ndenge ne ko la mikolo banso oyo lelo to yeli susu epa na bino to lakisa bino to memela bino biloko ya sika o bo mesna ko lia chaque jour lelo bo ko lia nini lelo to ko solola budget o ezalaki 7 millions 6 millions lelo komi 10 milliards to sola masolo ni lelo to sola masolo ya partage ya ba bureau ya ba siège ya assemblée nationale to sola masolo nini to sola sécuritaire ya mboka Congo to sola masolo nini lelo to sola masolo ya Sankuru o ekenda Sankuru ezala batu minene ya mboka o Congo banda tanga Mobutu te lelo Sankuru misaka ba tete ya minene bi bata mayele ya mboka o Congo boni Sankuru ekende liboso te nini eyeli Sankuru ekokende wapi Sankuru élection salama ba gouverneur élection salama na Sankuru ba promesse la kaka bitumba batu ba kokufa insécurité na Sankuru ba élection ba gouverneur salami province nyonso oya suka pe sali ba problème province ya Sankuru ndele zo semi ya suka boni gouverneur ti lelo azala kaka Kinshasa Sankuru avion et outi Nord Kivu oyo ezali na suite logistique ya mokonzi ya mboka ekwei wapi na Sankuru lelo to ko solola na eli ya Katako Kombe ndeko na biso honorable André Katambwe bolandi na bokebi nyonso nini oyo to ko partager lelo na ndeko honorable mwana somi ekolo Congo bolanda biso sikoyo honorable Bote ndeko DJ boni santé honorable santé malamu OK honorable to continue émission na biso mokolo mwa lelo avant to kinde ndenge na pesi be étape par étape émission lelo to ko sala on a 4 volets mais to bandana nous a député national mais quand on se présenter na micro na ba caméra na biso to komi wapi ngana lobi ka kombo na no yo moko oloba pe oza elia wapi kombo na onani ba congolais nyonso ba kolanda biso na Congo Kinshasa libanda ya mboka baye ba muto na za en face na ye tondio mingi ndeko DJ ba congolais bayebi naza déjà na habitude ya koleka na micro ya to komi wapi mais ya déboulonnage ndede to bana oluka occasion ya koleka ndenge tozwi lelo eza honorable André Katambwe Ngolobi, élu à territoire à Katako Kombe dans la province du Sankuru. Na banzi bao mona kabiso déjà na bémission mosusu ba bien que naza moko ya ba collaborateur ya patriarche na biso ya Sankuru ndeko Leona chez Okitondo oyo asili bongo kozwa ebonga na ye na kata Sena pe atikeli oyo ye compagnon ya ticket ebonga ya Assemblée nationale en qualité ya député national. OK honorable budget 10 milliards de dollars nayoki na monoko ya mokonza mboka tango fungula ki basise ya lutte contre la pauvreté Monga Fula nde nayoki ba perspective ya budget mais lokola député nakoki koloba sikoyo ke budget za 10 milliards parce que ekoyina na maboko na biso te biso nde le vrai pouvoir budgétaire bango baza ba pouvoir proposant l'exécutif est un pouvoir proposant ya budget a proposaka et ba élu bakozwa charge mokumba lolenge session écoute et c'est bengami déjà session budgétaire ya kotala mosolo la lolenge nini tokoki ko kanisa ke koki ko sunga mboka oyo na makambo toza nango gouvernement lokola ba exécutant bato ba kamba kamboka bango bazwaka ba paramètres oyo ezo pesa na économie na biso ba sangisa yango pi ba mipesi mission ya ko accomplir ya ka atteindre chiffre moko boye biso pe ba kotindela biso il faut décider que chiffre nde sengeli tote tozela ekoya na maboko na biso chiffre wana mais
d'emblée nakoki koloba que un grand pas euti kosalema na lolenge budget ya liboso ezalaka. Mais loko nakotikala nakobosana te c'est que budget eza papier, eza mikanda, eza makomi kaka, eza nango mosolo te, eza lolenge tokoki koloba ke toza envisager tokomisa tokokisa enveloppe ya mosolo ya mboka. Mais eza te ke eza mosolo tosi tozwa yango ou bien oyo eza évident ke tokozwa yango. Il faut totika nanu gouvernement eya koprésenter biso ba pouvoir délibérant tokozwa temps ya koanalyser ba paramètres au gouvernement et puis si gouvernement ambition wana tokomona est-ce que eza suffisant ou insuffisant et tokopesa oyo ya biso vote mpona toloba ke Congo ekomi na budget na minute oyo Congo eza na budget te. Ok, honorable, toke sikoyo partage ya pouvoir oyo esalamaki na bureau ya assemblée nationale bandeko bino bandeko ya FCC bandeko ya opposition bandeko musu ya lamuka basundoleki bino poste mana moni sikoyo si bozongiso na mobulu wana tribunal sezongiso bakobunda baluka so ndenge nani akokota na poste ya bitumba ndeko nini elekaki juste po batika poste epi bayozonga susu na bokasi te poste divisé bandeko so MC na bandeko na biso ya lamuka MLC. Yo mutu oza apprendre nga ke baza divisé eloko nayebi oyo otuninga ya mutu ya eza mpona nini bakendaki epi bazongi nakoyebi soki prise de conscience démocratique culture démocratique ezozongela biso ndambu et que congolais nyonso surtout baélu baza na droit ya kozala à l'écart ya besoin fondamental ya peuple congolais lelo oyo ezali ke non mboka etambola lolenge démocratie esengaka. Donc baninga ba exprimaka opinion na bango mais ba comprendre que la politique ya chaise vide efutaka te. Peuple ezopona biso poto salela peuple pesio nguya ya kovanda na nebonga et que yo lobi lokole bonga wana ezovimbisanga ta mosusu poche makasi lolenge na lingite na te tout ça peuple oya ponaki yo kende na mosao ya tindaki yo salela ya mona keno injustice moko ya moko akotombola yo peuple nda okomisa biso bakonza mboka. Donc peuple moko akomona ke oyo eza injuste par rapport na yo okopesa oyo eleki wana. Donc yango moni bandeko na biso opposition babimaki bazongeli jeu démocratique ndenge esengeli il faut baya ko contredire la majorité. Donc ce n'est pas nakotika ebonga ne bakokisa baposa ya base na bango ya population congolaise esengeli bazala wana balobaka oyo eza malamu te oyo eza malamu et puis toyeba kotika mboka na biso ekende liboso. Ok, honorablement mutuna ya mukie na makambo ko bato foli parenthèse toko yoka makambo ya porte-parole ekobima kuna na assemblée nationale porte-parole ya opposition honorable nini ekoleko juste omengena ko expliquer biso ba triblas bandeko ba kolanda kaka na ba Facebook na WhatsApp porte-parole opposition ezala mutu ngani porte-parole mais kana ko expliquer bato rôle ya porte-parole ya opposition. Porte-parole ya opposition lo ling na mboka na biso toza tumati si makambo ya démocratie mandambo ndo monique toza doté na arsenal juridique na biso na mobeko oyo eza kokamba lolenge nini bato baza na pouvoir te bato bane bonga bakoki ko s'organiser po baye bakozala l'interface ya bakambi ya mboka nde yango na kati ya mobeko wana eza prévu que la famille ya bato baza ko se réclamer contre bato baza ko diriger baza na mutu moko aza ko incarner opinion na bango. Parce que ceux qui mutu nyonso aza na opposition akoki koloba lelo meeting ezali na Sainte Thérèse mususu alobi meeting ezali na Stade des Martyrs mususu koloba meeting ezateni ko omoni makambo ya bato wana mususu église catholique comme mususu na signaki te poto boya ka makambo wana na surtout ya fonctionnement démocratique na biso parce que tout na multipartisme moko complet intégral ba parti politique est belé plus de 600 de toyoka na ministère intérieur. Donc ce qui va parti wana nyoso considérons que la moitié 300 partis politiques basés en opposition. Comment 300 partis politiques bakoki ko fonctionnaka
donc mutu na mutu ana base na ye mutu na mutu akosala lolenge elengi alingi yango omona mobeko esalemaki epa baimboka basonami baponami basalaki mobeko wana epuis baprévoyaki fonction ya mutu oyo akoincarne bafamille politique nyonso azala l'interface ya bainstitution exécutive les porte-parole. Porte-parole, normalement, il faut tinda batu bakabona bon. Aza esclave ya opposant. Ya zapenda, on dirait mutinda mi ya opposant. Le lenge tozo mona, nige babunda, nde te comprendre sikoyo ke, so kande population yi moko azo découvrir d'ailleurs que so kande batu to kanisa ka opposition basa la kabiso kande ba misale la ka. Po na posa ko misale la bango moko po bayebi ke porte-parole ana statut ya ministre. À cause de la traité, on a un avantage public, notamment le traitement, ils ont réservé par le pouvoir, par le gouvernement à son égard. Ce traitement, on a avantage, on a des obondis sabat. Mais ça, il faut basser la population. Pour ceux qui baillent, c'est la population, balayent babondate. Mutu sera oyo ndalinga ndi meska ako esclave na biso tutiki ako esclave alinga songa biso kaka pona nini babunda parce que ba avantage oyo eza connexe na musala wana ezo benda bato eya na ngamu na biso mususu alobi eya na ngamu na biso ndio zomona epesa pito pale na kati opposition mais na mobeko esprit ya loi ezake mutu moko akoki kozala soki ya lobby opposition dans son ensemble et sali et yoki poto yoki ke wana eza mongongo to opposition ezala moto azala ka ko présenter ba contre proposition. Le gouvernement lobby toujours adopté par réforme telle. Il y a lobby opposant par lobby. Bon réforme ils ont mabé na lolenge boy pe ko sunga peuple té. Biso to lobby il faut population sociale et comme lolenge boy ba lobby té na programme bo sala ba bongo ba la kisi biso ke non na bongo boko koma na socialité. Alors motifalo baka bongo, motifalo baka na kombo na bango. Poto yeba ke soki gouvernement elingi e associé bo opposant na likambo songolo pakala to le kananzela na ye wana porte-parole. Alors ba avantage eza autour ya fonction wana ndezo bundi sabato eza teke ko servir mboka ndezo bundi sabato. D'ailleurs omoni ke depuis que bitumbango ebimi peuple bwa kisi ba opposant nyonso mutu moko tako ata marche baloki ko se baloba e comme ministre ba problème. Donc la population est vomie la plupart ya bato. OK na bibo honorable. Bande ko ba ko landa biso. Moto poise la porte-parole de l'opposition. Et c'est une immunité parlementaire. Tu vas voir les bandes option oyo ba opposant ba kozwa en conformité na mobeko o Italie aux organiser opposition politique. Et ça il y a opposant. Nga naza parti au pouvoir naza je suis du PPRD. Nakoki kopesa bango option te ni moins ko limbolela bango mibeko po na kati na bango ba juriste baza nyele. Yango bozo banga présence ya ndeko Moïse Katumbi azwa ibongo wana ya porte-parole opposition po boyibo kozwa lumbe na ba discours na ba parole na ba contradiction boko banga ba banga ka mutu oyo bomoni kazo représenter bokasi moko boy bokasi oyo nyonso toza nango toza majorité partout peuple lingi biso koleka ye tokobangela nini bakobanga ye na nini ye bisanga bakobanga ye na nini ye ko aza citoyen simple ancien gouverneur babanga un citoyen simple pourquoi aza na mboka na ye azosala commerce na ye ya bamine bakobanga ye na nini. OK tango yoko loba bongo olobi ke bozana pouvoir bozana nyonso na mboka au Congo. Honorable André Tambwe Katambwe tukiti pa na yo kuna na Sankoro olobi eza oza eli ya PPRD toke pa na yo makambo ebandi siko gouverneur à Sankoro gouverneur à Sankoro et fonctionnaka lolenge nini ndenge nini gouverneur aza tout le temps na Kinshasa wa nini eko lekojise mais ko expliquer biso fonctionnement ya gouvernement provincial à Sankoro. Gouverneur aza tout le temps na Kinshasa parce que musala na ye e bengisa ye akozala na Kinshasa erwana
ce que vous tout le temps, alors qu'à ça, même pas 2 mois, alors on a tout le temps, ils ont associé à temps à gouverneur, tu vois, à candidat. Mais quand on a temps, il y a comme gouverneur, Moussala n'est bien ici à Kinshasa. Liboso, ils ont qui va formalité, il y a parachèvement, il y a processus, il y a notification, il y a Mikanda Nae, après élection. Sima, ils ont qui processus, il y a remise et reprise. Les sengilaki izoama simanango akitaki na yo na nibonga naye akikuna zokamba naye nonge mobeko sengi et puis après musale bengisi na ba institution à likolo balobi yaka ba province ya Grand Kasai nyonso eza concerné par programme ya lutte contre la pauvreté oyo yaka kulanda formation lolenge ba gouverneur nyonso ya ancienne province ya Grand Kasai intéressés, impliqués parce que les provinces les plus pauvres, ils ont des provinces où ils ont qui déjà laminé par cette affaire Bitumba Kamina Sap. Et puis ils ont déjà des ravages depuis l'époque de la guerre de libération. Donc Makambo et Bima est accentué la situation périlleuse de la population. Donc ils ont bengi Sakai na Kinshasa. Si Manango, un hasard, avait à Mokonzamboka. Et sali crash kuna Mokonzamboka a décidé lolenge d'ailleurs c'est gela kika kaiza la bongo en tant que responsable et entité à sa membre il y a comité d'enquête où ils ont qui mise sur pied lolenge wana makambo wana nyoso esenga keno azali sika musala ezo senga kazala mais c'est ça ko kamba mboka c'est ça ko kamba Sankuru et kenda Sankuru ezana bana mayele bana somi ekole Congo ebele baleki na gouvernement dans Mikolo, dans mon bengi de comme patriarche Léonard Choki Tundu. Patriarche. Mais boni Sankuru, et cause na pauvreté à Bongo na se. Donc na habité ceux qui muta suka zo combien, c'est là combien na. Tasu 0-0. Sankuru, la gouvernement central. Mbongo ya Sankuru contre exemple resté des là combien. Sankuru, batu ba ko kufa. Sankuru insécurité, Sankuru pauvreté. Bon ça la bongo ko ça ndenge pour remonter. Province amina Sankuru kende liboso nini ekozanga bino eloko bana ekozanga biso na mukuse eza eloko leki na ba élection ya gouverneur kozala bomoko na makambo etali okende liboso ya province mobimba to démontrer à la face du monde que Sankuru a transigeacaté lorsqu'il s'agit ya mboka intérêt ya mboka to ya population bakoko na biso baboti na biso ba pesa makila na bango pona mboka oyo voyebi yango bien voyebi Patrice Emery Lumumba voyebi colonel Tchachi voyebi Kisase Ngando voyebi bato lokola ba patriarche Léonard Choki Tundu voyebi bato lokola honorable Lambert Mende boyebi bato lokola honorable Omba Pena Diongo tout ça na bato yo ba s'investir ba sacrifier vie na bango pour na intérêt ya moko mboko yo ezo souveraineté nango eza ba Sankuru to pesa leçon donc eloko banai ko zanga biso c'est eloko wana révolution ko adopter l'esprit au bas parents na biso wana ba imprima akata ya cursus politique ya Congo oyo esprit ya nationalisme esprit ya patriotisme esprit ya unité solidarité esprit ya unité tout ça lango parce que en face il y a lobby politique fortement installé na Congo yo ba petit peuple ba lobby non na Sankuru modèle il fait la démocratie, il fait pas de candidature unique. Et ça les matin na Congo yo. Bino bata presse bolo bakate. Ce que quand ninge bozalaka, Lumumba zaka viva bokokaka kolobate. Tanga kufi bo pesa bonheur. Bolo bakaka lelo yo na Congo, et na peuple modèle. Avant que tout kanisa que révolution abatete la pesa belge mayele na pas à pérenniser colonisation, c'est-à-dire à comprendre que bato yo ici kapena problème est que vous tilanga et pas battre révolution le Luabu voyez bien go occupation les rebandi
biso topesa leçon ebite soki yo peut-être oza moto ya presse oya na bakale oyo oyebi ke moto moko asele me ngai napesiaki yo baraison classique oyo ebanda osenga présence ya gouverneur awa je peux dire les raisons objectives ezalaki parachèvement ya processus ya prise du pouvoir apa yango namona obstacle moko te ntango esengalaki kazonga parce que eloko mosusu naboyaki mpona kopona gouverneur esengelaki section extraordinaire ya assemblée provinciale à Sankourou ekomaki déjà na basuka ya vacances parlementaires. Il n'y avait plus moyen que l'Assemblée provinciale, le lingue mibeko et lobby, bakoki kofungola 2 sessions extraordinaires na kati ya vacances mon côté. Parce que bauti kopone vers la fin il y a vacances parlementaires le 20 juillet vers la fin il y a vacances parlementaires. Moi ba fungola session musus extraordinaire pour na kokende ko investir yé na équipe akopona izate ezalaki te. Yango ba député ba na vacances gouverneur peut poursuivre achèvement et processus et reprise naé oyo azalaki azo préparer ba mikanda pour la remise et reprise yé azo bongama azo mettre sur pied programme oyo akokende ko défendre na équipe il faut constituer l'équipe va constituer honorable au lobby que Sankourou eza province et côté ba congolais nyos pour baza ba moko ba l'expérience politique patriotisme na mboka au Congo exactement honorable ba image ba kokata ba tumitu ba ta perdre ba CCI yo mona ba image wana te o mona sorte insécurité que banque c'est même ba congolais ba investisseur ba ngaba kelema Sankourou ba image na ba maloba banda ko ne bandela maloba nanga na yebisaki ke naza député élu à Katako Kombe oui l'image oza ko sala référence et salemaki na territoire de Lodja oui. Est-ce que wuti comme on a bisoté bloc belu nationaux nyonso oyo baza na chambre basse tozalaki uni ba député ya Lodja ba député ya Kole ba député ya Lomela ba député ya Katako to sanganaki pour que tout lukelango solution durable une fois pour toutes to mettre hors d'état de nuire dans le lingue mibeko esengaka ba activiste ya ba poche d'insécurité wana to sanganaki to kenako kutana na ba konzi na biso ya parlement to kenake pa ba konzi ya l'état to komi et puis lelo yo gouvernement provincial yango moko eza ko dossier en cœur pour que ba mettre fin mais eloko na yebisaki yo c'est un processus tozalaki musika tozalaki gérer lokola jardin ya mutu population etelemi balobi te rénovation politique qui fait salema na transfiguration wana ba résistant bazangaka te ba mususu ba mekaki tia moins sécurité pour na kokomisa province na biso ingouvernable eza tentative mais sont mis en échec parce que ba monika mbala moko éveil national et mati makasi ba députés nationaux tout soudé pas question pour liboso zaka na ba konzio ba bandaki ko ponama mususu azolo babokendo sala boyna se oyo azotinda boye oyo azolo po balakisa bino kengande balingi mususu po balakisa ke kote kuna mususu kinga na lobite loko moko te ezaka ba biloko bongo mais yango wana to mettre fin en prenant la parole à l'unisson halte à l'insécurité halte à l'intolérance et jamais plus le tribalisme au Sankourou yango wana moni lelo yo depuis au mona bima Jean ezakala te depuis moi accalmie ezokota eza processus lent lo lenge toyebi na este non makambo ezalaka minene pona ko pacifier ezwaka mwa temps parce que élection ya gouvernorat na Sankourou et même qui température à plus de 300 degrés Celsius pour quitter c'est un processus de ralentissement de la température des oya si tu as na température normale 37 degrés Celsius province à son courage a capé victime ngutu ya makasi ya makambo kamina sample ngamoko na oloba we sima na mandaté ya parti na biso mukolo kamina sa pour belema kamina so bakoti na 60 km ya chef lieu ya province na biso na Bwakambumba
Donc moi-même j'étais sur terrain et na koyi kutu na maboko na bango na 2 heures. Donc ozoloba na témoin oculaire il y a invasion ya territoire na biso ya Sankuru. Donc tous les victimes et nous avons beaucoup perdu d'ailleurs na guerre wana parce que activité économique là-bas axe nyonso tous a relié na province de Grand Kassai qui ralenti et même complètement effacé à 2 fois de suite. Ganazwa je crois que na solo na honorable Eliezer nzela ya lui là na koya pe lisusu kuru na Lusambo. Donc Sankuru est victime. Sankuru est libabete. Sankuru est modèle, Sankuru est miroir. Ils ont attiré l'attention à Bakonzamboko gouvernement. J'interpelle encore une fois le gouvernement. C'est là la province mère du nationalisme congolais. Il faut que le regard ya Congo Bandawana, développement Congo doit commencer par le Sankuru. Soki Bakonzamboko azakolanda biso, bakonzi sa gouvernement, ba ministre, ba ibosani que alternance démocratique est commune à Congo, c'est parce que le Mumba a connu ça makila nae, né alternance politique pacifique et salemi, ceux va comprendre en côté. Alors ils vont seulement vivre la dépérition de la patrie congolaise. Et Sengeli rega ya mokili nyonso ezala fixé na Sankuru pour enclencher développement à Congo. Ezola kisa que interpellation des salema pas bakonzambo ke no bobanana no ko s'occuper na province wana yango ndeza na katikata Congo yango ezwa éclosion pour makila ya na province wana nde sala ke Congo ezala a pays état souverain. OK, Congo est un état souverain. Province mna Sankuru kaka kuna mutuna ya suka Sankuru ezana aéroport malongate Sankuru ezana ba patriarche Sankuru ezana ba député ezana ba tuminene ba umela de Joseph Kabila Kabangi na PPRD na avant FCC ezana eloko mosusu bobandi boko tambola ma aéroport malongo ezala kate nzela malongo ezala kate avion malongo kendeka Sankuru ezala kate à part ya ba fret nani aza sima ya freinage to Sankuru kende liboso na boya Sankuru kende liboso te okolo bana pe kono to bakola na biso tango tozalaki na mokonza mboka honoré son excellence Joseph Kabila Kabangi président du parti politique Oyanga, Sankuru ezwaka élan très décisif. Na katikati na biso bana nae bana Sankuru kokoso ekoti bokabone ekoti nde ralenti yaka. Mais besoin pour ça ya ko propulser Sankuru Joseph Kabila azalaki nango a confier ba poste minene et pas bana Sankuru na lobi makamba ba aéroport mais toyebi que responsable ya ba misala ya l'état ya minene awo ezaka mona Sankuru patron ya grands travaux pour toyebi que son excellence Joseph Kabila a été élu sur base de 2 programmes successivement, les 5 chantiers de la République et la révolution de la modernité, piloté par l'agence congolaise des grands travaux Oizaki Kokamba mais pas mona Sankuru. Peut-être tozala ki pe na facteur mususu et abesa qui influence na biso za production démocratique. Population na biso qui décimée pendant la guerre à rébellion ba te belé ba kimaka Sankuru ba kenaka ba Chikapa ba Lubumbashi ba wapi ba Kinshasa ba Tobatonda exode de Salema. Comment influencer pour yebi que pour ça l'attaque groupe parlementaire il faut 50. Ta ba province amiki lokola ba Kivu ta nombre abeli. Alors, biso, tout ça qui désavantage par l'exode rural et Salema qui est en rébellion. Joseph Kabila qui est na Sankuru na ko yebiso qui est na Loja. Eza na kati ya Sankuru. Candidat nanga, champion nanga élection buti koleka. Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent nanga akita pe na Sankuru. Problème ya kokita kuna kuteza kuna ezali kambote likambonde ezali po piste beaucoup za n'importe quel avion hélicoptère ko kitsa ata na zamba c'est pas kokita nde ezali problème c'est que matérialiser ba projet ou population il faut y profiter ba projet à l'état net aéroport to yebi que aéroport soki ezo futa dans l'état c'est-à-dire ezana fluidité commerce était ba avion ya mineno ezo mema ba bagage ebelé
pour que bato ba affréter ba taxe futama l'État a encaissé ezate l'État a boya kaka affecté bambongo na yo a defaka na ba institution problème na biso ezalaki wana donc ba guerre ya libération et affecta son cours makasi bato bakima activité commerciale et s'intensifiant dans la province voisine au biso tokendaki et pas na biso moko ezalaka déjà au ralenti pour toutes activités où ekoki ko attirer ba gouvernant ba créer un cadre ya ko sensibiliser ba recette moins belé ezalaka te sikoyo ne population le lengo boni ke statistique et démographique na biso e mataka rapidement les sancours bani ko zappe élan en même temps et coïncider na prise de conscience il y a ba leader na enyo so ba notable na enyo so ba conscience que non même si tous encore minoritaire le ligne to senga que to influencer suffisamment conduite ya processus de développement ya Congo oyo to sangana to sangisa énergie pour que à chaque fois que eloko moko ya ko sala la province et yo senga biso yo to participer yango ebandi ko salema biso ba boponaki biso pour to lobela bino bomonaki biso touti ko tambola na ba ministère clé en matière de reconstruction de la province tokendaki le ministère des travaux publics vice-premier ministre ayambaki biso to exposaki ba difficulté nyonso oyo province na biso sans courage nango mais territoire nanga katako en particulier makambo ya nzela ya Kiomi tiko bimakindo nzela oyo sangisa biso na province ya Manyema nzela ya Olota oyo sangisa territoire ya Lubefu na territoire katako na province ya Manyema pour que tous ala ouvert na marché oriental ya produit de l'est pour que tout développer katako na biso to déposer ngo déjà akata mesa ya bakonzi to ko landelango pour que katako na biso son cours na biso ezo élan cette fois-ci makambo etali ba tête d'érosion oyo bomi cité na biso ya Wembonyama Lumumba ville oyo ezo boma cité na biso ya di Benadibele vi na biso ya cité na biso ya Loja to exposer ngo to sengi na nzela ya honorable Jean-Charles Okoto pour que na son cours bacha brigade et office de route où il lande la kaba travaux wana po ba travaux wana na ko yebisa bana son cours nyoso à son temps le patriarche Léonard Shokitondo azwaka na bokasi ya démarche na ye ba réhabilitation ya tronçon ya route ko banda Lusambo Tiloja na nzela ya coopération technique belge et salimaka mais lokola entretien et landaka te po tozana service à l'état ou esengeli et landela ka cantonnage te nzela ibebaki ce n'est pas qu'il faut ndé salimaka te il faut resalimaka mais ba dispositif de prise en charge de tozangaka yango to sengi yango to déposer lisusu makambo nyonso ba nzela ba dessert agricole nyonso ezo sangisa katako na territoire ya Lubefu ezo sangisa katako na territoire ya Loja nyonso kole na territoire ya Loja nyonso eza na mesa ya bakonza mboka tokolandela yango pina budget oyo tokofungula miso pour que makambo nyonso ya bana katako makambo nyonso ya bana sankuru tolandela yango en tout cas to ko assurer te que nyonso ekozala exécuter mo moins to arracher oyo eza les plus prioritaires mutuna asuka na bosanaki honorable André Tambwe Katambwe soki lelo emery Patrice Lumumba azongi akozala contact na bana sankuru to bokozoba mbata na bigogo ba misusu mekala ko yana na mikona biso honorable Patrice Emery Lumumba ancêtre politique na biso patriarche na biso asatikili biso ba disciple fidèle na ye oyo soka lelo a sécui résurrection ezabike mais to se esprit na écoute ezana pour to moni bana sanko nyoso balatango aza réveillé akozala na esengo ya komona patriarche Léonard Shokitondo disciple fidèle ya Patrice Emery Lumumba makambo aza kosala les seuls à se faire élire en dehors et pas na ye na Sankuru kaka na Sankuru sans problème ya tribu to ya nini za Shokitondo mbala moko élu sénateur les meilleurs élus sénateurs à Sankuru les meilleurs élus ya Katakokome les meilleurs élus ya Lusambo les seuls à avoir fait ça depuis l'histoire donc ce n'est pas parce que azana posa ye moka za mwana to mwasi na ye azu kaka ba originaire wana pe atikeli bango ebonga ezate que non azu bana neto basi na eto nini neki ba mususu basalaka donc il a des fidèles au soka sekulelo akondima que non na sina tika ba fidèle patriarche Léonard Shokitondo aza un modèle du lumumbisme en activité na Tony Bino
Ok, merci bandeko balandia to comme moi pezaki bongo ndeko to yambaki bongo mwana somi ekolo Congo honorable André Tambwe Katambwe Elia Katakokombe kuwe na province ya Sankuru to soli makambo ya budget ya mboka to soli makambo ya ba poste ministère ba poste parlementaire to soli makambo nyonso ya bana Congo ndenge sengeli actualité à la ligne to soli na ndeko na ngai boyoki ndenge to soli makambo ya Sankuru Sankuru ngo za koloka to ndenge nini Sankuru to yebi ba patriarche batu minene ba gérant mboka oyo depuis à l'époque colonial Tilelo oyoki ndenge ndeko ya noli boyende ezalaka oyo nyonso na mituna kotuna oyo pe alobiki ndonga awa ifa pesa makanisi numéro za affiché na benga biso yaka tokoyamba yo tolobaki boyi congolais nyonso na makanisi mala pona mboka na biso Congo toza wana pona bino magazine tokoma biza pona ba congolais baso boza libanda mboka boza na Congo Kinshasa boza na Congo Brazzaville boza kuna Afrique du Sud boza na Asie Europe toza wana pona ba bino baso tikete kimia nzambe ezala na maboto na bino ndete kutani mokolo malobi. Merci.